tokolobela vraiment nyonso concernant libala ya papa na biso pasteur José na mama Jolie. Shalom, shalom, shalom à vous, peuple de Dieu, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est moi, votre humble, la servante de Dieu, Ine Nzembani, ndeka na lobaka, likambo soki eza ya corps de Christ, tokoya tokolobela, tokosolola, pona nini, poto meka vraiment lisusu, kosungana, biso na bino. Merci à Batuni Babakouk nyonso na pesi bino mbote bambote ebele na bino nyonso nzamba pambola bino. Elo ni nangina loba awawa nangina loba ndenge ka to salaka banalize concernant libala ya pasteur na biso José na mama Jolie. GG, donc écoutani vraiment bakombo. En tout cas, boteninga rigueur te, mais ça vraiment na makambo. Monsieur ko beti sape mutulibaku oya kolandanga, mais il faut to lobelango pona nini po esunga biso. J'espère que nde to lobaka vérité ezaka vraiment e blessaka, mais esalaka bien makasi. Nangana lobla concernant libala ndenge euti ko leka soki batu babalani mingi ezalaka sujet ya esengo soki mibale bakutani babalani eza vraiment sujet ya esengo mais siko ya pasteur na biso na mama na biso Jolie epesi vraiment lisusu ebimisi histoire histoire ebima kaka so mutu abali soka balaka te histoire elingaki kobima te soki neti azwaka na ye kaka mama Jolie ndenge bato ebele tokoma na biso kosala na poto tokutani toye tosangisi ndako tosangisi adresse tokomi na biso pe kozala soki possibilité un jour ezwami mobali atindi mbongo epa baparent basali pe coutumier to omona pe batinda na bango mbongo kuna bafamille na mboka balia mbongo mais biso awa to omona emsu babalana te meza na ba couple bele basala ka bongo ba misu pe basala na bango baye kaka tofanda na biso basangisi adresse basangisi makambo bakomi na bango kofanda mais sikoyo ya passé José tellement mosali ya nzamba lobi non ngana koki kosala bongo te il faut na mema mama na sukaka na famille te na mema mama tina kati ya miso ya nzambe po nzambe yende mutabatela libala biso nyonso toyebi yango ke pare malamu na kati ya libala ezali nzambe ya kokamwa na kati ya libala ya pasteur na biso José na mama Jolie nini euti ko se passer lisusu biso nyonso tozolanda affaire yango ndenge nini elekaki siko ngai eloko nini nangina loba nalingi koloba boye omoni mabala ne telme ezaka eloko moya esengo ezalaka ngolu moko mususu ezwa epa batu nyonso te ngolu oyo ekitelaka pa mutu nyonso te esalaka bamisusu mitema pasi bamisu bakoseka neti baza ensemble na mutu or baza ensemble te. Je connais bien pasteur José parce que nalandaka ba live na ye aza ami na ngai na Facebook. Tanga na monaki ba émission esalami ebele na lobi pourquoi pas na ya pe to solo la concernant yango. Ndenge ya kolanda ka tozolanda toyokaki ba langage ya mabe misusu ebimaki koto babenga kote msusu balobi ke baza na preuve kote mususu balobi na bango kame balakisi biso te pourquoi esalameli bongo nalingai ko loba eloko mona peuple nzambe boyebi ke batu ebele basi pe mibali tangu tokabwanaka omona ezaka ke mutu soka kei mususu atikali ezala ate ke tobanda kosuetane makambo malamu ezaka soki muninga kei azui oya kozwa mutu malamu oya kokutana na libakwa malamu
yende afanda akalme. Mais oyo akutana na libakwa mabe yende mutu akomaka agité. Naza contre mutu te eza analyse kaka selon ngai ndeko na bino nazali kosala. Mingi ezalaka mutu yo akokenda kutana mutu amalamu yenda afanda akimia. Me mutu oyoyo akutani mususu na nzela na ya azozwa mwa bakokoso yende mutu ezalaka mwa muke ba problème. Ezana basi ebele na zoloba parce que il y a beaucoup de gens au bazoloba concernant pasteur ndenge abalisa na biso aujourd'hui. Ezana batu misusu soka kei azolingaka ndenga kebongo mubali na eto mwasi na ye atikala kotula. Atikala kofanda bongo azwa su mwasi tazwa su mobali te. Kikaka muninga azwi mobali to azwi mwasi elukaka ba problème. Pourquoi na lobi bongo pona ndeko na biso oyo ayaki na histoire concernant libala ya pasteur na biso na mama na biso Jolie. Soki mususu ndenga kenda ki bongo nde balobi ke ba divorça te. Siko cause o basalela divorce te ngana yo toyebi te. Ngai nazwi ba point moko très important oya koyeba ke pasteur azwi mwasi atindie na poto. Biso mo toyebi ke il y a beaucoup ya bana mbel balinga bango tinda basi na poto te po ayebi ke musu mwasi so akomi na poto akoki ko changer musu so mwasi akomi na poto akoki kutupe kotika nga komona mibali misusu et puis libala ngo ekufa. Mais pasteur amoni ba risque wana te atindi mwasi na ye na poto. Bino moko tolanda malembe bimina oeleki biso nyonso toyebi oyo nyonso toolanda affaire ango toyebi ndenge nini ezali koleka. Atindi mwasi na ye na poto engolo ba deja ki azalaki na bolingo ya mwasi na ye et puis azalaki na posa te bakabwana na mwasi na ye. Postango azobimisa mbongo na ye ayebi ke non na posa tofanda na mama ya bana nanga. Na kofanda wana bafandaki esimbi te na nzela esali ke bakabwana. Ndenge toyoki na nde tolandeli na ndenge batu bapesi biso ba information ke ye moko sœur alingai na ye lisusu libala te. Koyo tango amoni ke pasteur abali mwasi mususu eluki ba problème eluki ba makambo ebele eluki ke benda passé soki pe ya solo so ya lukuta eya sikoko bima lelo. Donc soki pasteur basala na bango mariage bongo bakangi na bango pe photo te bazaka na bango ka 4 personnes musu makambo nyonso elingaki kobima te. Mais tellement mariage ese eloko moko malamu esengi ke batu basala célébration ya mariage. Tango basali célébration ya mariage yango eboti mutema mabe eboti ke makambo eya kobima. Tobosana te eza na basi ebele. Eza bandeko ebele ya basi nde na lobene bandeli pe bandeko ebele mibali basepelaka te. Soki tokabwani donc tikalaka bongo to tika okutana mwasi moko mabe to kutana mobali moko mabe. Donc eza pasi na makambo nyonso obiso tozomona. Donc yango na nga na loba deuxième likambo. Siko na kati ya mariage oyo esalami. Toyebi ke se na biso Jolie nde toyoki ka bando zala epa ya papa na biso Charles na mama Mami do bando zala ando zala kuna. Sikoyo na faire oyo tango batu bazoloba bakotisi susu pasteur na biso Charles. Na kati ya libala oyo yaona ngana tuna pasteur Charles aye kosala nini na makambo oyo ya kati na kati ya libala. Pona nini? Poka ndenge ye apambola ki libala yango ekomi sikoyo neti aza na kati ya makambo oyo to ndenge nini na ozongela ngo. Troisième eloko na ngana loba. Ba intervention na biso otozo kosala soki likambo ye ponde eza boto bandozala kana makambo to bando kutana toujours na makambo parce que tozana mokili tozana envie
mutu makambo ekosilaka ati mokolo tokozongisa molimo epai ya Nzambe. Nde toza awa makambo ebando ozala kaka. Me sikoyo tangu likambo ebimi, likambo yetu na réseaux sociaux, ba Abakuk, ba na Nzambe, tangu tozo benga pona osala ba intervention na biso, langage na biso ezozala nini? Oyo likambo vraiment oyo etindaki nga nasala video oyo parce que na remarquaki ba langage ya batu ezalaki vraiment propreté. Oyebi nde tokotaka na bosra tokenda osala ni tokenda osala muziki to tokenda osalaka nini parce que soki vraiment tokenda koluka prière tokenda koluka elongi ya Nzambe toyaka na ba problème na biso po Bible eloba boya bino nyonso bato boza na mikumba ngana kopemisa ngo soki toyaka na mikumba na biso epa Nzambe soki toza na zwe la prière yango tokotaka prière. Langage na biso nano ezala ndeni. Po mutu tango azozwa temps ya prière, mbala moko azozala brisé, langage na ezo changer. Ndenge na ya kolobela ezali ko changer. Na kati ya makambo yo bato babengaki bapesaki pe ba point de vue na bango bazalaki. Mais zalaki na bato misusu bazobenga na ye na bazododo so bazododo bino bazododo botikala bongo soki nde nini. Etant que mwana Nzambe tangu biso ba langage na biso ezozala bien te. Ndenge ni toyeba ko benga baninga bapusana baya lisusu koluka Nzambe onde tosalaka na kati ya bosra. Mais siko tangu biso tozoya ozoya na langage ya bien te. Après oloba boye na pokwa lisusu na kekota prière tozo kende kosala ndenge nini toke sala nini na kati ya prière wana. Po balobaka soki mutu abongwani so mutu ayambi Jésus makambo nyonso akala tobosani tokomi na makambo asika parce que komi nouvelle créature donc o changer tango zo changer ndenge na yo akolobela pe il faut ko changer ndenge na yo komonela makambo il faut ko changer tango tozo ya koloba to eko corriger soki banani na bosra te c'est bon mais est-ce que langage na yo zoloba eko benda disusu bande ko baloba ke sœur entel azokende ko prier tika nga pena sa nini nga pena landa ye esika zo prier parce que na remarqué changement moko biso nde tolobaka na musika parce que réseaux sociaux tokutana ate ezala mingi na musika yango nalingaki kaka kosolola epa ya biso nyonso oyo tokotaka ba prière tango tozoya kosala tozoya koloba tozo ko intervenir il faut koyeba ndenge nini ya kolobela il faut koyeba ndenge nini ya koloba elakisa ke non tokotaka vraiment prière tokendaka pona loyenge te na Bible yango monike ezalaki difficile pona koyeba ko identifier wapi Jésus wapi ba disciple parce que ezalaki na eloko moko te ezalaki wana oya ko comprendre ke te onda za mokonzi onde ba nini bangamba ezalaki te bango nyonso bazalaki ndenge moko. Tomona tangu na kati ya Bible tangu babanda ko boma ba chrétien yo kanti babanda ko loba ata lobi te tangu ka ndenge ka ya kozalela ndenge na ko s'exprimer mbala moko bazolandele babi muto fo za chrétien mais siko tala biso ba chrétien ya lelo est-ce que tozozala langage na biso ezozala ndenge nini na kati ya ba prière tokenda na loyenge te yango zomona Bible eloba na biso ke peuple tozozwa te parce que toyebi ndenga ya osengela te tozoyeba ndenga osengela te yango tozali kozwa te tusu o ngana loba libala eza na ba secret ebele o batu bayeba kango kaka ezakaka mwasi na mobali yango nangana loba to yebaka kopesa baninga chance parce que biso mo pe tolingaka bapesa biso chance mesure oyo biso tozo ko traiter baninga yango wana pe bako traiter biso
siko na yebi te ndenge nini ndeko na biso alingaki ke pasteur pe azalaka abongo etant que ye toyoki ke akoma pe deja na mwana na ye abota pourquoi soki yo ke deja nzela na yo ke sala nzela na yo boyi muninga asala pe nzela na ye pona ni olingi ka nde tokabwani na muninga ngai ka nde mutu nakezwaka deja mobali nakendaka deja soki wapi me ndeko na ngai atikala to ex na nga tikala ka bongo oyebi nga na benga yango ezaka bolingo te koma deja ki motema mabe parce que oza na posa ndeko na yo to ex na yo atikala bongo pona ni po abandaka koya kotungisa yo ale yo sikoyo otelisaka ye miso. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup ya bana mibali bazalaka bongo. Très attention na makambo ya mabala ya boye. Tango so mona ke muningo kei na yo. Tango muninga zui mobali to zui mwasi yo suko yeko bimisa ba makambo na sala na 1980 soki combien. Est-ce que batu ba change akate? Eza na batu misuku tu bandako boma batu batika ko boma batu. Eza na batu misu bazalaki bandumba bakoma basi ya mabala. Eza na batu misu bazalaki malamu bakoma mabe. Bazalaki sérieux bakoma ba moins sérieux. Donc il faut koyebaka ndenge nini ya kosala ba analyse oyo. Na yokai batu misu balobia nga kutu yangwana na beglise na kendaka te, nga kutu pe yango ba prière en ligne na lingaka te. Eza rien à voir. Pasteur asala kika part na etant que pasteur. Azaki na tante abanda kolanda akolandela pe vi emso alandeli etanke mosala nzambe amona kike mutu na mutu aza na droit ya deuxième chance. Mutu nyonso aza na droit ya deuxième chance. Soki makambo balobi eza ya solo to lokuta biso na bino toyebi te. Mais sikoyo eloko nini komo bimisango ke eza kamwa clarté parce que soki pasteur abalaka sœur Jolite makambo elinga ko bima te. Makambo yo elinga ko bima te. Ezaka soki mutu azozwa esengo batu misusu basepelaka te atape monde à ténèbres basepelaka te. Pona nini balingaka batu bazala na mawa batu bazalaka na kolela. Tellement pasteur alinga banda nouvelle vie na ye makambo akala ekomi kobima makambo akala ekomi kobima toujours yango na bandeko nanga tozala vraiment mayele parce que mutu nyonso azana le passé na ye azana makamne misu asala musu pe kobima te mais tozala akate ke mutu soka bali simande tokomo ya na makambu na biso tango bazalaki ba chéri po ezala batu misusu to ba fiancé bomonaki to bomonaki te bozalaki to bozalaki te tango ka mutu si akei abali azwi nzela na ye après makambo ekomi kosala nini kobima eza mawa eza pasi tobosana ate ke musala oeleki musala nzambe na pasi ezate po okokoma na ba limite esika baninga baomela bazobina bazosala n'importe quoi yo siko moyo sala ngo ezate et puis likambo soke eza ya pasteur ndenge tokobanda kosiemisa ngo ndenge tokokende nango ndenge tokolobela ngo bandeko nanga tozalaka na bolingo ya koyeba ke musala nzambe c'est pas facile. Tout va bien avec Jésus, pas de distraction, mutu na mutu azwa kwen na ye a réfléchir parce que soki mutu alingi kotandre esika moko ezaka na bakoko so moko ezaka na makambo moko esala poto lembisa toyebaki na jeune moko tozaki nango so ya 40 jours so na se tromper te makambo ebimaki siko lisusu makambo ekomi koya bakotisi passer pona ni po a benisaki mariage ya passer na biso alandela kite pona ni yake na kolanda te o boye boye makambo sumu neleka ya kala ya mutu abandaka kolandela pona nini pona mariage elingi kosala ema en tout cas tozalaka quand même mitema malamu
toyebaka mpe kotiela baninga na se mpo biso mpe tolinga bacomprendre biso toyebaka mpe kocomprendre tosepela na baninga o bazosepela tolela na baninga bazali kolela tozaka na facilité ya kopartage ya kopesa mecondoléance me tokokaka kopesa bafélicitation te mpo na nini mpo félicitation ekomaka kopesa bato misusu mitema mabe loba. En tout cas, nalobi yango que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez, commentez. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Merci.